Mbote na mino wande ko balandi partout vous avez ko na biso na tindika télévision de vous avez ko mona simananga tozali na nzela précisément na commune ya Bumbu pour na kolekisa bino mingi balobaki misala et sila chef de l'état azali ko sala sou musala te ba se focaliser na guerre ya est kasi tika to pesa bino sango misala ezali ko salima tozali awa na commune ya Bumbu misala ezali ko salima kobanda landu kino na hôpital ya monene otoyebi na kombo ya na kasi bazali ko sala nini traçage ya ba terrasser déjà ekei ezali avancer na ndenge osakana te etikali kaka muke ba ya pona ko tia mabele pe bacha prince bandeko baleka route asphaltée prince balobi balobaka bongo te kasi toza na esengo mingi po baimboka bapesi makanisi na bango basepeli bamusu bana babotama na bamona te ndenge misala ya nzela esalemaka balobi nzela to mapangu na bango ekozwa valeur na yango reportage ya biyimbui elongo na nga totiki bino tolanda pe na réaction ya baimboka sur ndenge misala oyo ezosalemaka kasi bosabone massivement na tindika ekosala biso au vrai bien natiki bino tolanda reportage oyo. C'est parti.
Bonjour, monsieur le journaliste. D'après tout, nous remercions le président de la République. Nous remercions na musala eza biloko oyo tala bumbu ekomi déjà Zamba lola sungi. Les avantages, il faut remercier et puis le gouverneur aussi. Et ça, il faut naïe, mais et là, on a conseillé à Bango Bakonzi. La politique na Bango, batika politique président, zawana président, il y a kotonga mon côté président, il y a batu. Bino bawa politicien, bofandi kuna na parlement bino, botika to bunda makambo ekolo ne souci na biso eza makambo ka to banda ko beba na makambo bakwanga o to kabola partage le pouvoir bon. C'est que moi, on a penda na boyi, yangwana, bosungaye, mutako sungaye, ya zanzambiti. Nzambe, zabino, population de bazawana bavota kibino. Mais le lo yeke, bokoma président, toko changer combien de présidents. Kabila zaki azamabe. Place Kabila tika ki ya continue, botika, fati azawana Kabila, bango baza bakonzi, na bapoliticien nyoso. Boyo kani makamba mboka oyo, tosungana bosungana des populations bosungana des biso to ba petit peuple toze ande volonté na bango soki volonté na bango baza bango de ma kokin Nzambe nde apesi bango toute autorité vient de Dieu. Nzambe apesi au pouvoir oza nango eza yote ozani bebele batangi batabana bebele batangi tangi ba licence bani baza misalate mais esenga bino bakonzi boza motema mawa misala soki moninga asali mwa muke il faut qu'on remercie. O ndambo ndambo tokende Congo eza Kinshasa te, Congo eza este nini partout bandundu ba travaux nyonso ndenge esale mawa esale mana kuna eza esengwa biso ba Congolais. Ah toza na Bimani. La commune ya Bumbu. Yango na remercier mingi eza ke Nzambe asunga mokonzi toza abitumba ko bundaka gato président azaye Nzambe te Nzambe nde akokotela ye ne yaba basala Nzambe pe babanda kosala o mutu na église biso nyonso tozonga na makambo ya Kongo kuna na este kuna batu bakufa tozala na mawa makambo politique biso na biso toso biso na biso me tala komba eza kuna ezage bolela ka o élection pour l'élection si longtemps ba peuple bazonyo kwa makuna ba souffrir nga souci na nga yango na papa journaliste yango na sengi pardon mokonzi mboka botika makamba ko beba na makambo zaki kingandi o tika makambo wana o elekaki déjà wa to kendende il faut to avancer biso ba occidentaux atika makamba ba occidentaux ni tout ça biso moko toza ba responsable ya mboka na biso Mouza tika kimboka abi, je ne pouvais pas négocier na ba occidentaux te biso moko na mboko na biso bino babo travail. Siko ba Congo mani misala ezate siko il faut appeler les occidentaux ba ko sala biso. Mundele ata ko pere na suka ko bomayo yango président de la République ayo kamawa na batu nyonso basala mabiali mbisa bango mutu na mutu akufa basumu na ye.
Merci bomoni kaka tozo continuer na Birmanie na Bumbu awa place wa travaux ya chef de l'état et ici là Félix Antoine Kiseke Chilombo kribo yebika bomba mabe mukwa ta selemba we miyibi nyoso na prison 2023 Fatibe béton Fatia sa remise na Chilombo na 2023 bozomona ba travaux de mazo sala ba chantier kangami ezo sala mate eza lukuta luvunu biso to okita sur le terrain pona musala ndenge ezo salama bana ngiringir bazo sepela makasi pona musala na bango awa bandimaki te Congo ekomi chantier ekezala nde kitalata Afrique mobimba na RDC ndenge ezokende tozosenga misala boye eya pona ebele bakomaki bakuluna ba profiter na kati ya misala oyo ya mboka ba bénéficier makasi bomba mabe mukwa teselamba we wo miyibi nyoso na prison wo 2023 Fatibe béton Fatia sa remise na Chilombo tozokoba kana na ba travaux bozomona ba travaux ezosalama tolobi misala nyoso ezosalama peuple congolais faut fongola misu poza musala intérêt ya mboka bénéfice nango ile yango ya peuple azota soki mboka ezotongama peuple ezosepela makasi place omoni musala ezokende mabe ye moko akokontrole misala na epo chef de l'état akoki ozala te aza awa te défenseur na ye eza nde peuple congolais yango eza na article 5 peuple eza souverain premier misala nyonso ezosalama awa toza na Bumbu tolobi na Birmanie place misala oyo ezosalama bachantier efongwami makasi mpo na chef de l'état eza lokumu mingi.
Merci. En tout cas, bonjour, papa journaliste. Merci beaucoup. Ma parole est pas une le président de la République, bonjour. Merci beaucoup. En tout cas, Bumbu, pas besoin de botamine, Bumbu, nous commis boy. Nato moni makamba boyete. Nato moni makamba boyete na Bumbu. C'est la première fois na vie na ngaba na botamine na commune na Bumbu awa. Na mona ba bilemba boy. Na mona ngina mi ya DRC ya Sosa. Na yo mona so Birimani. Kana ibi ke ba faire ils ont continuer car toujours ba message ils ont continuer nous tous cas en tout cas président République tout le monde l'autre le bâti. En tout cas de 5 merci Nzambe kaka bomba yo. Au rumbe na place au sala toujours na makamba boy 2023 en tout cas pour nga ko tuna moni élection ça là nous to tika na élection wana oyo zana mwana mboka 100% tozanga ki mutu ya boy ba présent tout ba l'équipe tout moni o tout ba sali yo peut to mona bilembo na en tout cas pour nga 2023 to tika na makambo élection na to tika na mwana mboka vana na wana pour misu pe ba vandi ba 18 ans ba 32 ans ba vanda ki bon pourquoi pas yo pe tala ba bilembo marque ya bona yebite surtout biso na commune na Bumbu na yebite na ba commune musu to mona ba sala ka sala na bango ka o eza première fois to mona bilembo bona 2022 bon 2023 ba commune musu na yebite na yeke ça yo lo ba ki sasa et comme Allemagne ce qui Congo et comme Allemagne to wana posa to mona pe na Allemagne na kata Congo Zamba bomba yo azala na yo to mona Allemagne na kata Congo posa to voyager to kena ba mboka musu pondo ko tala ka beauté bon pourquoi mboka na biso ça na nyoso tala ba misala bo salama souffrance ya danger ça te zo tali ben nyoso u taka pa na biso moko en tout cas mona mboka Félix Fati Béton mona biso pena na kati ya Congo pona ngaku na boye ngaya kasa mai karande na Bumbu tikali surtout pe un problème ya mai nde pena na Bumbu en tout cas Fati Béton faut l'anderson wana pena nde talaka ka lo c'est la vie wana biso souffo landela biso yango pena po mai peut to souffrir parce que ni bino ko peuple bolo ba posa na bino yazo selela ka posa peuple o ni bon moi tant yo bino ba journaliste bolo luka biso boye en tout cas nzamba mona bino abatela ba santé na bino pona ko luka biso tango nyoso nyoso za pena malamu mingi en tout cas nzambe amona bino à part ça président République comment on a battu boye comment on a battu journaliste boye de 5 minutes aina kati ya Bumbu kotala musala na yo mozo mona musala tala misaido salama Bumbu de changer développement ya côté ya Bumbu makasi ya Birimani chemin ya Birimani to yo keza bana manifeste ti soki na kipwanza pensa kipwanza en tout cas ba kata ngote ba continuer chemin wana ekende ce qui est que ça la bien que ça la développement pour la kata mboka en tout cas que ça la bien na kosenga kaka bon continuer biso nzamba mona yo azala na yo abatela yo tina 2023 to continuer elongo na yo na nzambe et ça la bien merci pas journaliste eloko akosenga président République nini entourage na ye baza mabe il y a des faux conseils ba conseil amabe ba conseil mabe ya aza bien hein balobaka nyonso asalaka ye nde bakolandela ye oyo tous les conseils baza na kolia mbongo bakokosa ye oyo nde bakosa Kabila nani bato basalaka savumu wana ce sont les mêmes gens bakokonseille mabe alongola nano afanda penda afanda ke nzambe ainspiré batangi mingi banyokwama wana aza bakonseille azwa na badiaspora wana tia bango bayebi Congo te bayebi Kinshasa te bazwaka badiaspora banini bakombata baza na misala bakongole baza ebele nde susi na nga oke nakoloba makambo mabe eza te eske tofingi na bapoliticien wana badepute baza mabe. Bonjour papa journaliste. Ok. Ok. Papa namoni lo na roloba te eloko liboso na roloba Fati Béton umela na ngwende ya bokonzi na yo onera muneno pesi Bumbu selemba u makala ngiringiri papa Birmanie oyo bazocha prince biso to koli na Birmanie to beta babale na Birmanie to tikala komona prince na Birmanie te ya mibale Birmanie oyo e botaka zelo moko lelo banda kuto olala to sombata ben na zelo te
tobanda kozwa zelo na Birmanie mais toye kosutuka Faci Béton oloti bumbu otieli biso Birmanie prince papa nakopesa yo bavoi na bafaçon nyonso nabotami na bumbu natika lokuta prince te lelo nasimbi bakoko na nga bazodirige nga koko Faci Béton atie prince en tout cas eza bonheur rebele papa umela na bokonzi na yo eloko tokosenga kaka papa ndenge osali bolamu ya prince pesa biso mpe mai mpo na bumbu opesi biso nzela ya kotambola na mituka pesa biso mpe mai ndenge tozalaka kala na bamai na biso lelo tozoyinda mpo na bamai ya forage alors toyebaka baforage te papa suspendre nano baforage zongisela biso régie des zones na biso mpo tozala bien papa mingi ya koloba kozala te biso tokovote nde yo nsima na yo na bumbu toza mpa na yo oyo kombo na ye Alain toza na nsima na yo cousin na ngai Bobo na Lukandu na coin ya Shaba ngai noko ya leki ya Bobo merci président de la République